En tout cas, na sepela ki mingi tana yoka ki propre ndeko na ngai vema moni ngai ya kanyinga ngai pena luka batoneti bino te. Na mona parce que na tomba ki par hasard et puis na moni ndengo lobaki bon makamususu ozana na raison bato ba baza na kati ya sphère kimbangiste te bayebi yango te bakomprendre yo te e bamosusu bakoba mingi bafa oyo neti ngai boye na kocomprendre yo moni yango sikoyo natunaki nani mosusu César comment ça s'appelle encore César Nginamao. Oui. Au temps mosusu nakopase émission moko kuna epa na ye. Oui. Parce que ngai nakende na Lubumbashi na Elisabethville quand j'avais 5 ans et 8 mois. Oui. Mon père était sorti de la prison. Prison, bakanaka pour ma remboursement du banc. Il n'avait pas le droit de rentrer à Kinshasa, à Léopoldville à l'époque. Alors moi et ma mère, on était obligés de partir là. On est resté là. On a évité, bon, ceux qui partaient dans les sons vivants, à Slaka Nanou, s'il avait eu le courage d'aller visiter la tombe de son père à l'époque, je ne sais pas. Je ne crois pas nayo kakangote. Vraiment, yango za komona. Oui, loba na. Omoni par exemple na train est comme toujours comme toujours na midi na Lungamu. Donc actuel Kananga. Na ba 22 23 minutes et longo que nous comme lobby na 19h na Elisabethville. Donc s'il habitait Kananga, c'était juste rentrer dans le train un soir, le lendemain soir à comme Nanani, Moukoumé lundi, avec la tombe, et 2 jours après, à reprendre le train à Zone Nanou. Mais je ne crois pas qu'il avait fait parce que Nanayo va le camouana. Voilà. Bon, et puis il y a un problème, même j'avais écrit dans le site de Bakimbangit, mais vraiment, Makambo, ça les a bien fait. Histoire, les a histoire. Il faut beaucoup de histoire où il y a solo. Délégation de la commune à Nane qui est pour la tombe à Simon, ils ont le Kuta. Ils ont été monétaires. Il y avait que 4 personnes. Puis le routier 7 pour commencer à battre sur Bolongoni. Et en plus de ça, un des discours entre Djangenda et Nabambe Manuel, les amis, oh, Djangenda n'est pas pour le battre, nous autres, nous avons tapé le non. Tout le monde est couru à la vérité, mais qui ça, ça que tout petit bout, Makambo, Makambo, exact. Alors j'étais surpris, maintenant on tata yanga bana pour le bango, or bango parce que le bango mwana, bah comment yanga n'a pas de alors nous avons luka parce que sur aucun Vatican, na basilique Saint-Pierre, au moins na pape moko. Bakunda yete, batia na cercueil en vitre. Dans la Jean 23, beta la Jean 23 nanani, au moins cercueil en vitre, là c'est lamba pape alala wana donc batia ba produit kwa nzoto na ngeza ni mwana kelele. Alors soki papa simu mbangu, bakana okute ndengwana, je crois que banya de bakunda yete, banya ko sala cercueil en vitre, ndengwa sala Jean 23 na mi souvenir mona naka pour battre mona pesa que ezaki loko moko vraiment pour les caméras. Aujourd'hui les kimbangistes bayebi ke ba zo nzoto yaba donc bakeda ko zwa nzoto ndenge muta kufile. J'avais pris la routine de copine kinda na sita kimbangistes. Mais moi écoute donc quand il te fou nanka parce que ce que ba lobby na pandi en bien. Ouais. Côté nous sommes d'accord, on a la vérité, effectivement, j'étais très content dans la langue na YouTube. Oui. Les amis, on a donné 4 sur 5, parce que c'est qu'on a classé. Oui. On a bien. Non, il faut classer bien. En tout cas, ngai personnellement na mona ika okomeli ngai na ndenge on se présenter que za mwana ya papa Emmanuel Bamba. Ouais. J'étais très soulagé parce que bino nyonso nga naza ko condamner bino.
Oui. na baina boko konena ba papa na biso ye papa ya boti ngai aza parmi ba tata ya kala seri ka ba papa na bino. Et puis na kititi na ba famille nyonso ba Kimbangiste qui est les 3 fils de papa Simon Kimbangu na condamné bango tout. Et puis na iko condamné tous les enfants ya ba les 26 oya ba Kimbangiste. Et puis na condamné sous communauté Kimbangiste nyonso ya seri na biso. Na série à ba grand frère na biso, na série à ba tata na biso, parce que il faut te tirer sur ligne de démarcation sikoyo. Il y a deux choses. Ou bien to lingi to tia archive ya papa Simon Kimbangu to retoucher histoire na ye, parce que dans le passé bato ba komate. Alors repartons de la vérité pour que Congo e fongwana ezonga na banzela ya kitoko. Ou bien to tika Congo e continue na rai o ezoke na kill de sac. Ozo que n'est nulle part, mais sinon on te côté Congo nyonso na désordre o tozali. Alors raison nga za connaître batoneti bino na yebi ke to ko sala no émission to ko ya, mais en attendant tianga na liste ya batu oyo toza ko zela Congo droit de l'homme comme bien très bien pour to buka na no penza ba réalité nyonso oyo, mais ngai na tellement que je suis pressé que na lingina no ko zela te na banja ko boaka ba bule malembe. Nazela ki bana papa ba les 3 papa ba meka ko loba na moni ba on ba lobite, sinon que je suis en contact avec certains d'entre eux baso ki mangai, parce que place lipa na bango ezawana mengana ko tika bango te na ko tika bango te yangwana na bino su na ko kosa bino na liste. Pourquoi na ko kosa bino na liste? Parce que ngai na za mwana ya 1959, mais ba para na ngai ba yebisa nga na botama na 1958. Entre 58 59 na katikati wana badate ba parana bisota imo baza ko kima zaki bien précisé, mais naza mwana na kolika yo na nkamba wana na maboko ya mama Mwilo avant akufa. J'étais encore un bébé, donc parmi le dernier bébé mama Mwilo simba ka eza biso. Mais tant on est ko bima na église Kimbangiste, avec ce que je savais na bandi ko retoucher l'histoire de l'église Kimbangiste na ndenge na ngai avec moins de recherche, parce que on a bina kota na ba recherche trop. Il y a trop de corruption na Babiloko nyonso oyo. Alors, il y a trop de corruption. Yo place na za ko condamner bino qui est ya liboso papa na yo aza clé na vie ya papa Simon Kimbangu. Bato mi bale bazate. Mwana papa Kimbangu azate. Mutu moko pe azate, sauf papa Emmanuel Bamba, mutu azana vérité nyonso concernant papa Simon Kimbangu. Ça c'est le fils spirituel ya papa Simon Kimbangu. Namba makamolimo tomona ka bana to botite. Tomona ka bana bazobota bana molimo. Oh, ce qui à partir de yo oiko pesa biso clarité na quelques ba questions un jour to ko sala ba émission, ou bien oiko pesa ba vangu oya ko mona ete ba secret ya trop ya Kimbangiste ezana maboka papa na yo. Exactement. Ngai papa oui. Papa na Kimbangisme, il était le seul à tenir au coup de Simon Kimbangu na Kimokolo. Il avait dans une trentaine d'années. Et puis il avait une base religieuse. Mais moi, oui, papa c'est l'unique fils spirituel ya Kimbangu. Mutu ayebaki secret Kimbangu koleka Bamba azalite. Yepe kaka mutu akoki aider biso. Ya koyeba exactement papa Simon Kimbangu nzoto wana papa ya ngenda kena kozwa ya solo ya ye to ya yete. Il y a une certaine vérité qui est ngana tsaka na ba doute ya makasi, parce que na lina okota na ba politique ya makasi te, je ne sais pas, mais possibilité ezali était papa ya ngenda akwaye kozwa passage ya ko reconstruire église Kimbangiste te qui est Kintwadi sans Emmanuel Bamba. Or sans Emmanuel Bamba étant l'unique personne qui a organisé l'église Kintwadi, alors il fallait passage à papa Simon, il y a papa d'Angena et Salema sans Bamba. Vous comprendre? Manœuvre zawana. Yemuka alobaka ngo bunangwisi muno mvwendi kifuluki yako eti muno mvwendi. Ozomona. Ngai na bota na 1951. Oui. Bon. Na tangu to bandi ko sambela publiquement na pona makamba sino ya Kimbangu, c'était en 1957. Parce que Belge a permis à sikoyo na décret moko la religion autochtone et banda ko évoluer. Parce qu'à l'époque, c'était seulement les catholiques, les protestants et puis les musulmans.
Mais en 1957, maintenant, il y a une permission pour la religion autochtone pour évoluer. Alors, on a dit que tu dois dire bimi libanda. Oui. Alors, tu vas dire que sambe là dans le pango ya papa Alexandre Nkimu. Vous voyez Oui, oui, oui. Sur Kasavu. Oui, dakini wana bien sûr. Bino boyena lupango na lemba. Non, papa Nkimu. Non, bino, papa Bamba ya zaki na lupango na lemba. Continue na pona kati yo, continue. Église, oui, wana zaki pona église. Oui. Mais Mobutu a boto là dans na kabana ba président ba kabana ba lupango mais église ezali sikoyo eza géré na ba protestant. Oui. Omoni. Alors papa Nkimu omoni délégation de ko joa nani ndota pasi mu mbangu. Pero ya ngai mutaiba kanzela na isika parce que tokona kwenda kuna tangu nyonso papa Ndwakulu Ansel bana ne bazana yulu il peut témoigner il papa Ansel dentiste moko mutana makaye kuna na ile bana kusala na dentiste ngo awa na bakusala na Léopoldville alors dentiste pas que s'installer na Elisabethville ba belge ba qui a besoin de dentiste moko kuna. Alors, à Kenika, à vu mon tour, il y a eu Moussala ou Anabako Salamé, à Mémé Yekuna. Et puis, papa Nkimu, c'était l'adjoint à papa Daniel. Il a fait partie de la délégation. Puis c'est mon papa Daniel. 4 personnes. Mais ce que je veux dire, site. Mais question que tu es allé, quand tu es allé na Lubumbashi, papa Bamba Zalaka? Papa Bamba Zalaka quoi? Il n'est pas Zalaka na kati. Film ezali soko mokolo tokola tokuta na kosinala film nango mais pour reconnaître nga na yebi tata nanga nenga azalaka na wata yeyo tala wa yeyo donc ya kumba bango na place cercle nani nzota papa ya kimbango bakundaka yango nzoto epai mpenza bakunda bo cimetière ezalaki ko donc l'état atonisaka yango. Oh, ok. Donc, on confirme que nous autres, on est vraiment papa Simon Kibam. Si, nous avons. Parce qu'il y a encore une histoire et tout, na kota le Bumbashi que ba prisonnier bazali okunda bango na cimetière central donc ba yeka ba bois joka na libulu. Est-ce que ce n'est pas qu'il y a ça qui mélange? Non. Ok. Il a été enterré dans bon, papa qui me prend croix, pour ça qu'il y a une zanza, il y a la couleur de Kitoko et où t'as la Kisasa. Mais tombe l'état de la et puis il y a beaucoup de faux témoignages, Soda a témoigné, ça pour nous lire. Bien sûr. Parce que Bango a coupé un hôpital. L'hôpital est dans la prison. L'hôpital est dans la prison. Bon, si une ou 2 semaines dans l'hôpital avant. Si papa Bamba, tant azongaki na Kinshasa. Oui. Ba kutana ina papa dange na pate Kinshasa pa kino kozwa koro wana.